dernier tournage na ye temps na ye tournage apesinga quelque chose abi ma fille zoka transport nesenga bi ah papa osala bopo aninga koya même pamba pe na tourner pesinga transport na ke mais so yebi ke eloko eza to yebisinga déjà na ndako na obima na idée na yebi ke ah na ke ko aider papa ata pesinga transport ata muke boye na ozala nga eza problème tabi ok merci ma c'est forcément na osala ngo na sens moko ya vrai nga na moni on vraiment ko pona te eza kopona te oyebi ba makambo onde ekoma kobima kili toya matanga mpona kolela mais okoma matanga bomoi ta mosusu ba makambo ekomi ebele ekomi o miniature ekomi elongi na yo osala bo ekomi kombo na yo yango moni bato mosusu bakoma otala ke no moma oyo bato baza te nga na ke navandi na matanga akufi aza icône aza papa aza yaya aza nyonso vraiment oyo tozalaki na ye ensemble. Président d'État Force azalaki ensemble était avec les autres. Est-ce que ça cause était tout le monde absence remarquable et à partir sur la notoriété élevée? Nous devons être si sincères dans ma sanga auto salaro. Auto sangala boezali kele mbandego. Au moins tant tout le monde na raboy. Et dans la motivation plus qu'à mambo c'est jazoloba. Et zonge la rabiso petan umbile te la rana banzete na biso. Tout le monde a même ma organisation ba fête. Au moment où on a sali fête na ye organisation ba fongoli groupe WhatsApp ba ko tchabino na 40 mais tabamo c'est la contribution c'est pas tous les 40 personnes bazara ta groupe ne ba ocha ko ka ba tumsuma beta masolo ah tout le monde a qui peut cha ka pour na fête na sanini a kotisi biso ko sanini a contribuer mais ba kombo o se répéta ka déjà na ba fête somme que l'on dévoile ça la fête au moins qui va dans un motiver autrement et c'est la même chose. Tant bilonge mona na ba réunion boezali tant ko mutala ozwa likambu to mona makambo aneza peza nde mususu to beta lisolo bolimisa na zonga sima to mona likambo ndeko na biso janya chic choc tondaki awa ko kwela ibango mais lelo so to tanga bata chic choc baza combien azate ko ya bango senini eleki no eleki ya d'État Force pe tant to banda sa ba réunion baza pe belé pété. Ah, tu interpellé, tu condamné, mais tu interpellé. Et bon, on a que devant et les Arabes ont beaucoup plus. On va jouer problème. On m'a même souvent dit que Nini, Bazoni, si ma poésie est bangoté. Autant il y a chic choc, il y a qui a bapela qui a bandé ou bapela qui a. Tu as gagné babitu menga bi mal ba groupe. Mais les lopes que je batu mususu il y a d'État Force. Faut pas y appeler mon père tu bandé quoi. D'État Force aza ndeko. Wana aza mpangi pena ndeko na ngai. Donc dès que tu joues mingi to sene mingi banaki mwana biso bana ba 82 to saki na ila théâtre to bango ba bandi na 3Z ezaki na ngiri biso to na mbudiko on a petit chanteur c'est ba petit chanteur c'est le bana kenge bazoya biso to zaki na mbudiko ko na bumbu bango bazaki na 3Z na ngiri donc to so na ye azaki ni famille na ngai ta mama biso mtawe bisanga bi wana ndeko na yo d'État Force ndeko na yo papa bango azali komesa munene nzeli zoke bandu leko ba nde a famille na ngai nde to ba pela bandeko andeko na nga donc to sene mingi to jouer mingi to sene ba makambe belé si la personne ya d'État Force sikoyo malgré nyonso wana nde balobaka nini ateza kitoko ndenge nini suka fo wasa nini bakunda esengi sikoyo tosalisa baobsèque mpona ndeko na biso libota famille ezosalisa baobsèque na biso toza wana na soutien mais tokutelaki na libota bayebisi biso boye na makambo etali baobsèque mpona bango D'État Force azalaki parmi ba commando. Omoni na nature na biso nous les Africains tobosana batu facile mais na histoire à théâtre D'État Force azalaki na une partie ya histoire a marqué époque au biso ba artiste comédien toza reconnaissant to reconnaître ye lokola moko ya batu oyo basala fierté ya musana biso à théâtre.
nzambe abatela biso apesa biso kimia tobanda réunion oyo mpe tosilisa na ye na kombo na yesu bongo. Merci Seigneur J'espère nous allons juste demander na biso nyonso tozali awa na ngonga moke oyo tokolekisa awa to prêter juste attention po tokende mpe na lombango na ya liboso. Toyebi biso banso ntina oyo tosangani na esika oyo moto akoki kozala awa le président Masumu nde amandate biso tokamba milulu oyo parce que ye mpe azali na matanga awutaki kobungisa leki na ye propre. Hormis cela santé mpe eza koningana moke nde amandate biso tokamba réunion oyo. Na pembeni na nga toza na mama na biso awa, ye azali présidente ya groupe Delta Force na Matina Ekelamu. Azali présidente parce que ye moko Delta Force nde azalaki à un moment donné atikalaki nde lokola président, atikalaki nde lokola fondateur atie président lokola ezalaki na groupe sans souci akomaki nde maréchal atiki poudre de chasse président. Mokolo ya mardi le 6 août 2024 biso banso toyokaki sango ya pasi, sango ya mawa oyo ekwelaki biso. Tobungisaki moko kati na biso artiste comédien monene, président ya groupe na kombo ya Delta Force oyo de son vrai nom Futila Ntambu alias Delta Force oyo abaumbeli na mosala oyo abandi lelo te, asepelisi bato bambula na bambula, kasi nde tolobaka tobotamaka tokolaka mpe na ngonga moko Nzambe abengaka biso. C'est la loi de la nature, tokoki kosampase na yango te, eza nzela na biso nyonso. Nous pouvons conclure que Delta Force nous a juste précédé. Tina wana ya sango oyo ekwelaki biso ya liwa nde lelo mbela epesamaki na biso baartiste tosangana na oyo esika tosolola. Misusu baza na banzela bazobenga, boyebi tokoma kotourne mikolo nyonso avec YouTube tokoma nango. Il faut produire chaque jour. Mingi baina ba plateau ba tournage bazoya baya okuta biso na katikati ya masolo, mais biso wa to bandi na kombo ya président Masumu, qui est le président de l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma ANTPC, a présenté na kombo na biso nyonso baartiste ba condoléances les plus attristées na famille biologique ya ndeko na biso Delta Force pe na groupe na ye pe lisusu na baartiste nyonso. Nazomona famille awa baza pe représente
ola pasteur aza te me namoni bana fils biologique bazali mpe na biso awa. Voilà, on est arrivé pour nous représenter ma condoléance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mingi bakotuna abelaki nini esali kende na biso atika biso. Mokolo, il y a quelques jours passés, délégation, il y a artistes, comédiens et bakutana gina libota ya ndeko na biso Delta Force pe basolo laki parce que tokoki kosangana te avant tokutana na libota quand tokutana na libota po bango nde bakolo mutu bango nde famille biologique matanga na bango nde bakolo matanga biso famille professionnelle famille artistique toyaka na biso na second plan pembeni na groupe Delta Force parce que bango nde bakweli makambo tina wapi omoni bango liboso parce que matanga eza ya bango na biso pembeni liboso na biso famille biologique. Tokutanaki na libota totunaki bango ndeko na biso nini ememi ye na liwa. Loin des spéculations, les représentants à libota yebisaki biso boye alobi ya yambo nalingi bato bameka mpe kolongola l'image oyo poison na les gens qui est en train de spéculer pe kotanga bakombo ya bato gratuitement pona kaka pour des raisons de base ou des raisons boyoka batangi komba songolo pakala bango na libota bayebi yango te poison ezalaki me ndeko azwaki traitement mpe abongaki eleka makambo wana babosana yango kala esila selon d'après les représentants en famille. Donc poison ezalaka toxique, hein? On ne sait jamais. Quand ça va bien la biloko relié, on ne sait jamais. Là c'est pas notre affaire. Mais eloko pas sûr mais mine de on a besoin na liwa mususu ndeko akomaki parfois na mwa ba crise, hein? Santé dérangeaki. Après ba diagnostic ya ba minganga bamonaki ke tâche moko ezalaki ye na mutu, hein? Pe abandaki kolandela yango traitement bakisi oyo babandaki kopesa ye babai malembe tâche wana ekosila nde azalaki sous traitement kasi likama oyo ekweyaki mokolo ya mardi wana ndeko na biso awutaki tournage na groupe na ye Delta Force bazalaki kosala film ya Kadiambuji moko ya bacteur na ye wazali chef j'espère ya répétition batourne mokolo ya lundi baye kotourne lisu mokolo ya mardi parce que bakontinue su mercredi banga batourne na bino mercredi kokoma mokolo ya mardi na tournage ntango tokomi ba 16h à 17h nde papa Koba place na ezali awa non je m'excuse, il y a un moment tu vas pas me foutre éterne nde kokoma na ye na tournage vers ba 16h 17h tout ça ye pe akati na ye tournage mais asantaki mwa bien mingi te nde azongaki na ndako kokoma komi na ndako mpe yebisi mama nzoto eza azoka nzoto malamu mingi te bazalaki bato moko bakomaki makasi na losambo na libota
ya yambo santé ezoningana me nzambe aleki nyonso totika ngo na maboko ya nzambe nde babanda mpe batya na losambo bakoninga kokende hôpital me na bamwa bangonga wana ndeko na biso azwaki malaise azwaki mwa crise wana nde moto esengaki bakende na l'hôpital le même jour mpe kokoma kuna irréparable déjà ekomaki donc ndeko na biso atikaki biso déjà ndeko na biso atikaki biso na bangonga ba 20h21 j'espère ngai nazwaki appel nazalaki na bandal en pleine séance de travail. Il y a une production à compte à groupe nanga go on a acteur mususu nga to kenna boma pa ko jouer na site mort touristique lobby releka lelo avec Fiston Makengo voilà. Excusez-moi de citer parce que c'était en pleine même de Baolanda boy ba profiter à présenter plus la condoléance. Fiston Makengo il riche Kumpanda il y a un autre le nom qui m'échappe. Na mon appel mon côté inconnu à Beninga allo CG Oxygène maman nani au moins si ya papa Delta force net na benga nini tozali na clinique ngaliem à centre toyaki wana Delta force mais ça va pas à utotika biso en tout cas bien komawa. Donc, on a tout laissé Natawana de Tomataki Kuna. Je pensais dernièrement au Saka crise, il a une victoire. J'étais allé rapide, je tiens à Mutuka. Bango na hôpital HDD avait fait grâce après traitement à s'en sortir qui n'avait bien. Il y avait des attaques à côté, mais c'était impossible. À tirer de Tokoma Kuna. Neto longola nzoto na ekuna ti to na mort na ngonga oyo contrairement na bato musune bazoloba ya kufi na ngola te ezali awa nzoto ya ndeko na biso eza na morgue ya hôpital ya cinquantenaire jour wana butu merci Baptiste malgré tard sangwe panzanaki ba 23h tout ça les gens sont venus pour rendre un hommage pour na bakotsa na mort acteur bazaki ebele merci na artiste wana nyonso j'avais vu Modero Omari Jérémy Cardozo Gesho ba chroniqueur bazaki ebele bana ya groupe Delta Force batina équipe nyonso bango nyonso namonaki bayaki wana lombango na baartiste comédien wana ebele ba Niki Kumbu il y avait beaucoup d'artistes bayaki wana na misusu bazaki mosika mwa oyo te mais bazaki de cœur voilà na mwa muke mwa koki oyo memaki ndeko na biso ti na ngonga oyo azala na mort ndenge biso nyonso toyebi soki tokoleli makambo bongo eloko makasi mpe esengaka banda tozwa mauvais souvenir totikala nango na matanga moko ya ndeko na biso oyo tokoki kolela ye dignement te po tobaka nzoto eza eloko pamba mabele nzoto ebebaki suite makambo ya bomma nde tokóma vraiment na baka oyo tozalaka mpe prudent 48 heures après tozalaki na morgue ya cinquantenaire mpona koambome yaki na ndeko
représentant la famille passe à Zazalaki Cardozo nanga neto kendaki pona ko futa ba frère nyonso pe ba mbome ndeko na biso to se rassurer bon to bana siko koluka mbongo pona enterrer mais to za rassurer que nzoto ya ndeko na biso ezala malamu eza na malili pe eza bien na mbome ti tokangisa tobongisa bambongo nyonso comment to rendre ba hommage digne pe mérité. Voilà d'une manière brève likama ekola biso ndenge memi biso pe na ngonga oyo niveau tozali matanga ezali na famille na résidence na esika no fanda na avenue Monkoto 25B na commune ya Ngiringiri entre Gambela na Khartoum na kati wana mingi mupanzi ya Khartoum na commune ya Ngiringiri. Lokola tolobi Ngiringiri, je vois directement également Eli ya Ngiringiri. Donc on a biso excellence le vice-gouverneur Edi Yeli moko ya bana Ngiringiri Kinois oyo asali mosala kitoko pe monanaki na miso ya bato atiki biso. J'espère okomisa mbela epai ya tata mokonzi pe ya ville son excellent le gouverneur Daniel Bumba Kinois lokumu oyo asali mosala esepesi pe ba Kinois ebele encadré ba jeune Kinois ebele asilai kotika biso. Donc to profiter pe de tobetela bango mbela. Voilà un peu oyo tokoki koloba yango wana. Nayebi te na nyonso tolobi soki ndeko moko na question to éclaircissement po sikoyo tosolola masolo lolenge kani tosololaki na libota pona likambo etali ba obsèque na ye po biso moko toyebi na likambo oyo sukasuka likambo totikali nango eza kosala nini kokunda ngo mpe esengi makoki nayebi te na kati na biso paster Nzawa ya oza kuna na baartiste oyo tozali awa na oyo tobeti soki mwa question soki mwa liloba mwa éclaircissement ya makambo événement ngo ndenge eleki to nini ezali asala ngo rapidement po tokende na etape mosusu oyo etali lolenge kani tosangisa mayele makanisi na oyo etali baobsèque na ye. Voilà. Ezali nayebi te mokolo wana ya tournage acteur nini ya groupe Delta azalaki sur place na tournage oyo peut-être akosala so dernier témoignage na dernier moment na ye na tournage elekaki ndenge nini? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président mardi. Comment on a Pamela Kanjina? Vous êtes le président mardi. Les actrices à Delta Fox. Moi, Nanaï. Vous êtes le président mardi. Abenga lundi na pokwa. Vous êtes na tournage mardi. Mardi pe na tongo okay. Abi bo jouer na Kasavu. Okay pe na Kasavu. Na comme na veni wana. Na bengi président abi président. To comme na veni ngo mais lupango ngo baboko fongola biso. Abi na ngabote maka wana na benga Kajambushi. Abi pe Kajambushi bana bazali banda. To fani minute mukeboe Kajambushi aye.
kati mbuja koti sina na kati ya lupango tokoti to tokoti tokomba 10h30 président oya to président ye tovandi abi bango tournage ebandi pendant ça tournage tosaki tournage bien eloko moko tezaki pa président azalaki na maladie te ni fièvre ni eloko tosali tournage bien ti na suka tosisi tournage ba 16h to tosisi tournage na 16h ngakuna simbi bilamba na komo kende abi pona nini so bino tournage si bowela okende bovanda tosolola totikale 4 personnes ngai ye ipasa na ma fifi na kitisi bilamba to ovanda abi ovanda pembeni na ngai navandi pembeni na ye abia naoki nzala ngabia poza basomelo kasi secret abibisi 5000 na poche na moko apesi mwa moboe na kati kwa pesi totunaki asomele koka na gato to akesombe koka na gato mwana ngwa umeli aume passer ba 30 minutes penza to aume bia pamela mwana ngo aumeli bonga nzala esalinga makasi na poza oya tikana ketala ye abito yoko kende te bojo tourner olendi tika mona kende akeya bimi alandi mwanana minute muke président aye na secret na maboko na gâteau mama bien pamela naoki bien te mais président nini susu on naoki bien te simba secret ela na ndako mama on a simbi secret na lipasa tozaki na ma fifi to simbi secret na simbi bilamba to komoka simba fifi nga mwana kende pas président zate tema na za bilamba ebele bino bokende ngana na ndendo sima na zupe bilamba na tina moto na komi okende na komi na ndako ma fifi pa ye abi pamela na kuti président abi alali aza en chambre et c'est non pena kina pe kermesse noko maka ba 21 eboy ba be so président akufi somo ba circonstance de tolobi ndazala ki appartient una ki boye tsamemi mais mingi peut-être toye lelo musuba qui est Delta Force même pour 2 minutes bat ba Delta Force intel abima na groupe na e intel abimisi be bana ebele pona olakisa ke musala asali musala malamu. Moi, j'ai eu des témoignages à artistes ebele. Même l'homme souba évité. Moi, oh, un tel va évoluer na ye. Moutoua, oh, quand même, on a dit dans Cardozo. Je suis passé par là. Un tel, je suis passé par là. Niki Kumbo, on a ça un film na groupe na ye. Donc c'est ça. Mais na pesi maloba Papa Koba. Juste même pour 2 minutes. Moi témoignage quand même to comprendre nanyo ezalaki Delta Force. Ba témoignage ozanga te Delta Force. Ndenge Papa Lobe abi abaki asa général toza. To kembi na ye na bumbu. Ba tatu Kalombo, ba Ibara, ba Mama Loso, ba na Serge Parto. Moi ba tembele tozanga na ba la bumbu kuna. Là c'est pas 80. To bana la bango, to bana autographe on va Papa Lobe, c'est Papa Lobe bakabona sans souci ça les groupe sans souci Papa Lobe ça les groupe naé, et t'as pas zali chef na pas ya Papa Lobe. To kembi naé peut-être to kembi naé. Aza muto abandi kala la misala théâtre. To kembi naé. Donc tout ça bon les aliwa. To zali na batatu Kalombo, to zali na ba Jeff Zoka, ba mutu bazal bangola. Ma maman le sonné na lobby, na Papa Koba, to zali mo pati ebele na bumbu wana. Donc, il y a des gens qui ont Maman Bonheur. Après Maman Bonheur, il est toqué par Papa Lobe. Papa Lobe, il y a un zoï, et pas à Papa Lobe. Mais à Salimine, c'est Jean Lobe, à travers les mines. À Salimine, Maman Féon. Et puis, et ta force. Et à Zapen de Ronangaï. Il y a une famille. Donc, il y a un famille. Appareil, c'est la idée pour les haïtés.
na luku donc explique ete na luka kaka esika na charge appareil nakei namoni place moko batieni na famula boye namoni batieni eta force okioni bazosala batia te bato batieli yani moto batia eta force nabengi président masumu ayemba te nabengi ansakala cg mpe nabengaki yo nabengi yo rien nabengi bato nyonso naobe makambo yango boye nayebisi madame nga tala makambo na moi natala bopena eza solo tokondo lela madame na ndako kuna donc encore mpe nakoma mosika kuna nalonga kuna mpona ya boye donc nabaiki afana kee na butu nalalaki jour wana donc beta pasi mpe na pasi wana mpe naza famille. Merci beaucoup. Tomoni na témoignage ameki korelate parcours e bazalaki kobande pa ya kulutu na biso Kimbanzeke tuta a relaté biso quand même moi aperçu sur la personne ya Delta Force. Sikoyo malgré nyonso wana nde balobaka nini ate eza kitoko ndenge nini suka fo basa nini bakunda esengi sikoyo tosalisa baobsèque mpona ndeko na biso libota famille ezosalisa baobsèque na biso toza wana na soutien me tokutelaki na libota bayebisi biso boye na makambo etali baobsèque mpona bango semaine oyo tozali ezala mingi semaine mpona mwa bademarche ali koluka mosolo po balengelaka fete so bozoprépare fete bozobomba mbongo ya lokola ozoprépare anniversaire olula azoprépare anniversaire na ye so azoprépare prédote na ye akobongisa biloko me likama ya liwa elakaka te tozala mpe na bambongo yango ebelebele te tobombaka oyo mpona boye ya kolia ezali wana oyo ya ndako ya boye nyonso lokende deja libota mpe alengelaki te azali mpe na makambo mosusu na libota oyo mpe mbongo mpe kei kasi je m'excuse pardon libota balobi semaine oyo ezala mpona badémarche mais bazopense maintenant semaine prochaine parce que ndeko déjà tikali biso semaine passée comme ça semaine oyo badémarche semaine prochaine soki moyen bakunda bapensaki baproposaki jeudi veillée mortuaire vendredi tosali levé ya corps bacérémonie nyonso ti tokokende kotika ndeko na biso dans sa dernière demeure donc ekozala le 22 ou le 24 totala nanu vendredi jeudi ezoya ekozala mokolo nini orgazi fais ça rapidement alors jeudi ezoya ekozala mokolo nini jeudi ezoya pardon voilà le 22 donc le 22 veillée mortuaire de sorte que le 23 vendredi le 23 ezala enterrement bomoni bino moko mokolo tozali lelo ti tokoma na mokolo wana mikolo yango eza mingi makasi te libota babi programme wana basali eza malamu mais kasi tokobeta tolo te kaka boye mpo makoki nyonso eza réuni te kasi biso mpe tozali famille na ye bakoki bango mpo na bango baza bango moko te parce que il a également une deuxième famille qui est la nôtre
sa famille artistique biso pe bandeko na ye ya mosala. Voilà bale pe famille apesa biso toyokaki toyebisi libota tokei tosola pe na biso ba artiste sima tokozonga po topesa bino pe réponse yango tina ya oyo toyeli awa lolenge nini biso mpe tokozolola makoki nini tokozala nango toyebi soki tokwei likambo soki totelemi mwa muke muke ti tolongaka meme tokoki te oka nzambe aye kotya loboko mwa munene oka loboko mwa munene aye kotya oka mpe esungi biso omona la première dame Maman Denise Nyakero tosenga merci na bakarte assurance santé apesa biso ndeko na biso ata atiki biso kasi akelelaki mbongo hôpital te azalaki teke azobela azalaki mbongo ya traitement parce que azalaki bénéficiaire ya assurance santé oyo cadeau munene la première dame la distinguée première dame Maman Denise Nyakeru apesa artiste comédien esungaka ye pe libota na ye na mwasi na bana mais kasi nde baloba toza na bamillion mais soki liwa eye elobi mokolo na yo okosala nini okokende kaka parce que tomonaka bamillionnaire baroi malgré batraitement baluki baminganga ndenge na ndenge mais akufi kaka parce que eza mystère oyo tolongaka te ya volonté ya nzambe mais toyebi mpe atikaka biso te nde babamutu so alinga asunga yo moko mpe kozala na mwa meme yesu abaki boza na nini naza na mbisi mibale na mapa aye tomultiplie yango biso moko mpe tokopesa makanisi lolenge kani tomoni ndenge tosala nayebi te mwa parti wana tozosala mwa badeba na biso tozosamisa baide na biso tosenga na bandeko ya presse bakata nano mpona mwa 5 minutes tozala badeba na biso wana toezala kaka pelme to bakata nano question nano aloba on se présenter Asuza bon question na ngeza boy président esek loka liboso na ngaki nano na félicité yo malgré initiative ezalaka on pression wana otie na encouragement wana po tomona mpona kokunda ndeko na biso artiste atiki biso ndenge na tuna boye siko ndenge olobi bakokunda ndenge famille a proposé bakunda vraiment otole ezala jeudi siko eza dernière réunion ou bien okutana lisusu mpona koplanifie makambo nyonso to. Deuxièmement lobby je crois bien famille biologique ne bazali awa bon biso bamisusu toyebi bango ta pari ye moko soki okopresente biso bango tomona bango toyeba famille na ye wanga question yango wana. En vrai dire maman question bon si ça va question ta ezali comment on répond une fois bon ngai kombo nanga Mamu Denise naza moko pe na kati ya Delta Force na umeli na ye bambula ebele makasi nazaki esika mosusu me abandaki kozangisa nga na groupe na bapiese na ye te ata moko abandaki kobenga nga chaque fois nazali koasiste na ye mutuna na nga ezali boye kuna tozali na groupe mosusu oyo tozali mpe kopesa quelque chose nayebi te topesa deux fois ou bien kuna na awa ou bien topesa kaka kuna esika tozali. Premièrement napesi mes condoléances na artiste nyonso
eza penza question te nali kaka na encourager biso koloba ke Delta Force azalaki parmi ba commando. Omoni na nature na biso nous les Africains tobosana batu facile mais na histoire à théâtre Delta Force azalaki na une partie ya histoire a marqué époque au biso ba artiste comédien toza reconnaissant to reconnaître ye lokola moko ya batu oyo basala fierté ya musana biso à théâtre et yango wana na occasion oyo de bapesinga maloba nalingi na interpeller biso ba artiste comédien to lakisa amour to lakisa unité to lakisa ke toza na bomoko nde baloba na lingala yango nde osala force na biso nayebi na famille ata ba incompréhension ezali ba dispute ça arrive mais lorsqu'il y a un problème famille faut se réunir pour échec ezala te soni ezala te actuellement toyebi ndenge nini monde ezoko évoluer mais biso peu importe temps ba fanatique ba wi kozala ta mususu ba sepeli na nzao lobi ba sepeli na bonli lobi kuna ba changer mais nous les artistes comédiens toyebi ba valeur ya moko na moko et Delta Force azalaki na ba valeur belé na théâtre congolais et alors maloba nge zali premièrement na biso ba artistes comédiens to dans la penza motivé sensibilisation ezala ya makasi pour to honorer famille atikali pe to memia molimo na ye et ezala vraiment malamu mingi ya mibale nous les artistes comédiens tozala na kesi moko boye te eza réservé kaka mpona kokunda bato so bakufi parce que mosala tosalaka eza na baréalité bele so oza na kati te mo oyeba yango eza te sikoyo natali bacaméra na olancer message na bandeko nyonso kobana bakonza mboka na biso elobamaka mingi soki artiste akufi baaka na tv toaka na tv parce que makambo na biso vie na biso ezalaka na tv et alors lorsqu'il y a un problème toya mpe kaka na tv toza na besoin lisungi na bino Delta Force azalaki moko oyo asali na mboka oyo na culture ya culture congolaise bien sûr elelo atiki biso tomona mpe lisungi na bino ndenge bomesana kosunga biso tokolembaka te kosenga basoutien na bino mpo obsèque ya ndeko na biso eleka malamu bandeko nyonso bazali kobana na Congo bakonzi na biso ya mboka epuis na libanda na mboka bato nyonso balingaka théâtre na bao bayebaki Delta na bayebaki ete likambo esu bacomédien toza vraiment na besoin ya soutien na bino e kosala biso su makasi parce que mosala oyo tant tokuti bapapa koba balinga même bana na bango basala mosala oyo te nazoyeba un jour père à son âme papa sans souci asouhaita même bana na ye basala théâtre te par rapport ya baréalité oyo bango bamoni ya mosala ya pasi alors ya pasi alors soki ti lelo badete bandeki komaintenir bapapa alobi bazala lelo bakenda et Delta so azomaintenir ti lelo aza moto oyo fo so akufi tolakisa ye ke azalaki soldat et to même ya molimo na ye tolakisa mpe na famille biologique non esika ndokende mosala azalaki na valeur mosala oyo tosalaka ya mosala ya soni te ya mosala ya se te eza mosala ya lokumu donc message na nga mibale ezali yango wana en résumé nalobi mpona bacomédien na bao baza awa te message oyo komela bino Delta Force aza moko kati na biso azalaki bandeko nyonso baza partout na monde bacomédien boza na bapoto na baafrike partout toza na besoin tomona unité tomona soutien na bino wana nde kozala force na biso artiste comédien que le bon Dieu vous bénisse merci toyoki bandeko ba question ba poser à ce qui concerne Yayambo bana ba représente namoni azali papa mapasa bana biogine pe mama mapasa muso akiti na se muso azali awa so ba hotel malo ba to azala ba mo na ba mama mapasa même moi so ba telemi
bamapasa yaya na bango azali yaya na bango mokolo mpe ya mwasi azali bao baza azali mpe papa bamapasa yango courage mes fils bofala na bino voilà mpona baréunion et ozala ya suka te oza quand même ya introduction to expliquer ce qui s'est passé makambo ekoleli biso ndenge tosorganiser. En ce qui concerne la contribution de Maman Lobby, je sais que hormis Yanenga Lisanga, groupe Nae Bazaka na toujours na soana bandeko mususu na nina ba moko spécial basalaka. Mwana ngonga oyo tozana na main vide. Tina tolobi ba contribution parce que non tozui que mutu moko abimi abi na kozwa en charge. Pourquoi nous avons mutu wana te? Nous avons dit que biso na biso pe to tchaka déjà. Et koka te mais to tchaka et to sangana libota ça peut faire quelque chose. Yango tina autolobi. Ni kambotali pasteur Nzawa boyoki nenga lobi. Interpeller biso ba artiste. Kotala te que na za artiste lelo ya na YouTube. Wana to no kutana te. Yaga ina aza artiste mbila etelaka na nzete nyonso yaka na bangonga boye kistare ezala mopanzi présence na yo physique c'est une manière ya kohonorer ndeko na biso atiki biso même na libota bazomona biso na ndako kuna to na matanga bofandi mo moke okei ekosoulage bango mpe même na quartier na avenue bamona te na mutanga no sa théâtre ndeni batongo bazomona te oza malamu te tozelaka te mokolo wana ekobima na cinquantenaire naya mpo bamona nga nazalaki yaka tozobongisa lolenge kani tokuna ndeko na biso lekani koza matanga na biso bandeko na ye ya musala. Merci beaucoup na interpellation wana nani asali pasteur Nzao. Au na Koko Seigneur malgré mobulu na ye mais il est toujours là. Merci beaucoup Koko Seigneur. Malgré mobulu na ye mais soki likame kwei au mona ye il azara souvent na présent. Okana poko leka fani na ye. Akodérange yo matanga oza na adresse nini wapi leloko bozali parce que na fête bainvité abalute me matanga eza eloko ya mutu nyonso là vraiment tu dois interpeller artiste qu'est-ce na biso eza muchopi ozwi muchopi obengi muchopi Rosine muchopi obwaki kuna ya muke soki okoka soki mpe ekoka te on a initié caisse na biso mais selon makambo to bandaki il faut caisse to initié artiste comédien déjà pour na biso nyonso mais certains déjà basadera bakoma ko renforcer caisse na biso mais ezana nous ezokole ezana na se yango baba no nanu ya ko to panzaka ona nous te faut kola to umisa ona ne kola ezwa moi Mississa. Mais qu'est-ce que l'artiste est déjà avec l'interprète déjà comme chaque mois artiste nous sommes consciencieux ayebi aboka kaka moi eloko na ina caisse wana tona période na tozo kolisa yango. Voilà moi muke Junior moi liloba muke tu avais une question proposition na nzela ya matanga s'il y a possibilité de vous répondre on va vous répondre. Merci beaucoup. Eza vraiment pour nous présenter ces jazobanga. Non. Mais na chaque fois les artistes et comédiens bakufaka, tout le monde a une TPC bazara moi chaud, c'est-à-dire mutako kufa na butu, lobimba moko ba organiser réunion. Pour esa nini et la moussa matanga topé et motiver les autres.
ne voyez-vous pas que tant nyonso bolekisi biso presse biso média oui tosali na biso tokitikiti tosali badescence topandisanga mais du point de vue organisationnel et pas baartiste et comédien komona te ke na temps au moins frader ekoti makasi osala méthode nini mpona korevele lisusu les artistes et comédiens voilà question ya liboso ya mibale d'autres langues disent que président Delta Force azalaki ensemble était avec les autres. Est-ce que ça cause était tout le monde absence remarquable et à partir sur une notoriété élevée? Merci beaucoup. Merci beaucoup Naba. Merci beaucoup na question nayo. Ya Yambo. Question pourquoi pas tu organiser qui réunion aussitôt à Koufaki. À Koufaki kaka la semaine passée, tout ça quelques jours. Avant un TPC to lisanga na biso. Tout ça c'est réunion to benga artiste. To zwaka d'abord la personne appartient à sa famille biologique. Bakolo matanga o ezali famille biologique. Faut avoir autorisation na ndingisa na bango. Donc faut ok nanu bosoyo na famille. Papa, tokutana ndeko akufi, famille lobi non on se déranger te boyaka jour ya ko tokobimisa bolela ndeko na bino organisation la famille déjà nyonso osama. Alors que biso to ya to sangisa mbongo. Famille soit d'accord na ngote. Ozoko comprendre et osala mabe. Avant to ben sa réunion, tokutana na liboso na famille biologique. Toyoki bango, tosolona bango, bango nde ba ça va parce que tokoki kosangana, to ça peut pas sur parti bokende, to pesi bino pas na bino na bino boso organiser, si ma bon wana nde tozim pifo. Autorisation ya libota ne tokobengisa bandeko. To banayi kozela famille balabaki mpe bazela bango mpe fale basangana nde bayakopesa biso weekend na weekend nde bayesela biso tokende mpo bayamba baartiste nde tokendaki na délégation toyi na papa nsaka na biso nyonso tosoyi na libota loko ezali na weekend réunion mpe ezala rapidement na début ya semaine lundi ezalaka bato bazalaka na baplan du temps serré nde yango totiaki yango lelo mardi donc eza wana eza raison te eza matanga mosusu tokufeli toyei kosangana une semaine après mais au moins nous avons communiqué que toza éprouvé tobungisi ndeko na biso. Il y a des gens, non, la monnaie acteur, à Beningay, Roden, il est là. À Luki, na contribution, et le roi du bosso, na tcha contribution n'avait pas mucho. Besoin d'information, on a communiqué, le président Massoumou a présenté ma condoléance dans la famille, puis dans l'artiste Nyonso. Oh, il a dit que Ndeko, il n'était pas artiste, nous sommes à l'écart. Oui, nous savons, c'est partout, hein. Dans ma communion, il y a il y a affinité, hein, et contact. Molowa, il y a ce qui est le Kambu. Na omona Ipan akoya mbangu. Na omona nani akoya Kapanga akoya mbangu. Te, nazo pesa exemple. Bakona so bakoya ozaka président, bango musu babudaka. Oza président ya biso te. Babenga nga na bisweki. Na bomba lelo na sanini na loba. Mais omoni bakoya, mais pesa bozaka même na famille. Bon, la likambu, c'est pas toute la famille de Baoya. Nous sommes pas en contre-temps. Non, on a le kuta. L'artiste est nion sur de cœur. Ils appellent. Bon, on est quand même na boutou ne bazaï kuna. Si vous jouez na boutou ma casse na 23h.
bato bazali kuna lelo baza to bake baza de cœur na yete modero aza mais il était là la nuit Gesh azali kuna la nuit ce sont Jérémie azali kuna la nuit Omar écoute ozalaki ne bango bayaki na Cardozo nzela moko parce que aboyi Cardozo a conduit azalaki tellement émotionné parce que voilà aza kwa papa na ye amemaki ye na mutuka na ye ye moto apuse ti baya wana. Tu vois, il y a des gens qui ont venu loin de là. Les artistes et comédiens bazalaka na bon moko loba ezalaka kaka affinité et ça joue toujours même que ça soit sur le plan ya ba génération hein ba génération o baza en poupe ba mona naka air nyonso na ba tourner na ba nzonzi ba affinité comme rende mususu par rapport par exemple nanga munafani mais ba yebi et puis baza de cœur bazoya bazobenga voilà c'est pas que azalaki azalaki à côté na batu yangwana non. Je profite également pour lancer ce message aux artistes et comédiens. C'est la question à poser là. Ceux qui sont na rassemblement na biso. Oya to za kalisanga, kotika la kale carte. Il y a une journée internationale à théâtre. Ba ben ici fête na biso ba artiste nyoso. Yo kenaka. Vous amenez venez. Oza président groupe sensibilise bactère na yo activité ezali boye tozala ozali eroye wana ezala ekolisaka bondeko epuis na barelation onga batiaka ngai te na nzonzi mais okoyebana nde eroye wana omoni Omar Omar so aza camarade na camarade so aya yaya se baza leki Omar nde nini basolo na kulutu non, non, vous avez numéro na bungisa. Leki, on ne jouait pas un tel. Ils ont collé sa carnet d'adresse. On a, bon lit. Ça va, non, ça, ni nanga, bon lit, faut ça. Et on lui a dit, moi, pembe le royaume. Il faut te kutanaka, to yakaka. Il ne faut pas, soyez dit comme ça, Otiboti a président qui n'est. N'abîme pas, quand vous êtes artiste, le président, il faut venir. Le président, il faut sensibiliser l'acteur. L'intérêt de votre association. Oyaka to monanaka. Muninga zuli kama. Ne laissez pas au croisé ma boko na kwa na yo. Le succès est éphémère. Succès est ou non ngal kwa mikoro ba ola na mingi. Natika bakamwana za batwana. Qui vous a dit ça? Papa ko baza na succès te. Omar baza na succès te. Banza ou bato nyos bazalia. Ba Niki, ba Branly, ce sont non. Yakaka na makambo likambe poe ya muninga boye imona naka. C'est ça la famille. Et ça la force. L'unité rend fort et fait vaincre. Il y a un slogan à Bisso. Donc nous avons profité pour nous interpeller. Dans mon inde de Bisso, il y a président groupe Mama Souza. Papa a tué la groupe. Na mona comme Roya. Na masanga comme Roya. Boineza comme malam. Voilà, et on appelle ça que tous les gens qui sont au bagui. Ouais. Voilà, donc c'est la question que Moïwa va poser. D'abord, la présentation excuse en retard parce que les gars, c'est Jazoloba. Le type de tournage, aussitôt aussi, si le maître va se dire à Réunion, ça rapporte un manque. Mais, je vais répondre à la question, il y a Moïwabo, la deuxième volet au CG peut-être, il y a l'attention à voile. Nous devons être si sincères dans ma sanga Oto Salaro. Oto Salaro, ils ont dit les mandego. Au moins, tant que le monde en Araboui. Et dans la motivation plus qu'à Mambo, c'est Jazoloba. Et ils ont dit l'Arabie, ce pétant ou mille était la Ranaba, ils étaient là dessus. Tout le monde a même dans l'organisation de la fête. Au moment où on a sali fête, l'organisation de la groupe à WhatsApp, par contre, on a 40. Mais tant que c'est la contribution. Ce n'est pas tous les 40 personnes qui ont un groupe. Donc, on va tout le monde mettre ma seule. Tout le monde a dit
kaka mpona feti na yasa nini akotisi biso mpo basa nini bacontribue mais bakombo oyo se répétaka déjà na bafeti so mikolo ndeko wana osala feti omwaki bato ozala motivé autrement et c'est la même chose ntango bilongo emonana na bareunion bo ezali ntango mokolo moto wana kozwa likambo tomona makambo wana eza nde mosusu tobeta lisolo bolimbisana zonga nsima tomonaki likambo ya ndeko na biso jania Chic Choc etondaki awa ekwelaki bango mais lelo soki totanga bato ya Chic Choc baza combien baza te mpo ya bango esa nini eleki no eleki ti ya dete force mpe ntango tobanda osala bareunion bazalaka mpe ebele mpe te bando ya mpe ebele omoni yango non tina soki doyeba te tokonte bande na compte ya banzonzinge to nde na compte ya dete force on ne sait pas vous comprenez bondaya CG ok c'est bon exception ezangaka te mais tointerpele nde tokondane bino te mais tointerpele et bon omonake bato bazwa les devant ezalaka bandeko beaucoup plus oyo bazwi problème oma bamosusu basali basali nini bazongi nsima mpo eza ya bango te otango ya Chic Choc eyaki ya bapelaki ya bandeko bapelaki ya toyokai nde babitumenga ebima na bagroupe a mais lelo mpe soki ezwi bato mosusu ya deta force fai baya mpe bango mpe batya bandeko kwati aye te bino bokasi soki lelo oyo oxygène azwi problème balance message ya oxygène motivation eza ndenge mona moto amonana de eza ndenge moko te vous comprenez donc tobosana yango te ngai napesa mna exemple 2014 ngai nakufeli mama naza groupe sans souci boyebi na bagroupe na biso ndenge bacontribution ya très difficile mais les jours baannosaki omaka akufeli mama et puis tozalaki mwa rapide na baprogramme na biso ya ndenge ya famille eza na biso nde lelo te tosala baorganisation nous étions rapide na programme ya famille une semaine après tobibisi programme ya okunda matanga baannonce programme ke omaka akufeli mama mardi na répétition les samedi groupe momba bapesa contribution c'est parce que bando mona nga mpe na ndo contribuer lelo ezwi ye moto anda ozanga te otika biso na problème nga moko elekelanga motu nyonso na moto abanda olelaka azwaka mbongo te bacontribuaka vous comprenez et puis sekana le biso youtube ezalaka boye te na mbona baartiste balanda ngai mais le biso communication ezala nde ezalaka boye te totondala baartiste ebele awa na gambela awa et na comprenaka eza parce que na soutenaka bandeko mpe ntango bazwa baproblème na ndo ozala baproblème bandeko te donc na question moyo wabo quelque part aussi eza na bato mosusu bao ba tobanda omona ndeko mpe te tokondani bango mpe te na biso bato siko totikaki tozwa mayele mpo eza mbila etela mpe jour kote na biso mpo mda otika libanga ozala te tolandaka te parce que sejanga tia lenge no namoni nani aza non toyaka mpo nga mpe na oti busika na abi te na yambango ape naka mpe koya te je ne suis pas obligé mais natali bolingo wana nayebi ke esuwaka boye te un jour ekoya mpo mokonga mpe nakufelaka terre bato mpe bayaka oseli ngai kana likanisa na omakaka mambo bato mais lenso bayebaka terre na ngai te mais baye mpo nani omaka banda koya donc c'est un peu ce que je voulais juste ajouter na réponse à CG merci non tozali na barépondre question te mira yo ozala na biso tozwa ata nyonso ngolo bakisani mira tolingi opongisa stratégie nde tosala mpona yango mpenza eza te mpona organisation kaka vas-y bon question nanga ezali kaka te delta force azalaki na prise en charge ya mama Denis Nyakio Tshisekedi depuis que président Lombe azalaka point focal à bino bacomédien est-ce que déjà aussi vous interpellez déjà fondation pardon pour annoncer s'il vous plaît vraiment pour excuser ngai est-ce que si déjà vous annoncer que vous faites comédien moko po toyebi à chaque matanga fondation yaka na mo enveloppe soki mutu aza mutu na ba est-ce que chef osali yango comment voilà question na merci merci beaucoup Mira yo ozala na biso ngonga nyonso merci Omari na yoki toyoki na commentaire obakisa te parce que Omari abeteli omoko akufelaki acteur actrice na ye mais bato bayaki na matanga wana balandaki kaka actrice te nous sommes allés trouver à la rencontre de la famille biologique et actrice na IPN kuna
on a accompagné Omar parce que il est toujours présent. Il est toujours présent. Parfois, à Tchemoutoukanaye, à Tali, ma petite voiture, tika voiture na o ya mukeo, tomati na jeep na ti kuna son carburant, ba tout à coup tout mutukango pa moi ba chauffeur mitu et baby ako bon sambo na e ti aller chez les Jani pour verser mort et après la famille. Il a tcheta na e na suka il va rien gagner. À l'accès Bolino. Il est présent. C'est comme ça. Nous, tu peux s'arrêter. Moutabeli. Oga pas. Bien surtout nanga mais yo za na tande ngeni. Tu ça rappelle makambo. Le roi représente mon masumu. Comment servir communauté et zagapaz. C'est pas seulement que ça soit mikanda ba groupe, ba président groupe, ba document. Oh on a voyagé document pour. Oh mikanda CG. On ne nous paye pas. Tout ça là on va pour na ya musa tondima. Les fardeau. On n'a pas le choix tout ça là. Même Moutabeli, le loi tozoka ndeto boy d'ambela on a biso nani azobela nanji. Na benga ki azana na boma, on so azana no bon. Même c'est qui m'appelle alors qui me fixe. Nani non de l'union voilà ce que tu ressens. Est-ce que on va passer 5 minutes to mekana no si matozonga voilà merci merci beaucoup voilà to commune Souka il y a réunion na biso il y a artiste comédien pour na likama ya passe ko la biso to pas de donation delta to solo na artiste to pesani makanisi pour na pas na biso na matanga oyo babi ata bato ba osunga bino boza quand même na moi pas yango tozwi ba compromis pe to ko projeter rencontre comme na famille et puis nous allons revenir avec les artistes na information et que ne lisusu pour na réunion wana mobilisation za susu makasi toyebi que le rôle en a profité na zwa maloba hormis matanga oyo lobi pe tozwaki sango moko aza moko ya artiste comédien c'est un jeune na kombo ya Likayabu. Nous profitons pour présenter ba condoléances na biso na famille biologique na ye Likayabu ya zaki artiste comédien akufi azaki fana na matete c'est aza moko ya bano babima pe na encadré na groupe na nga Agora donc malgré que après wana meki kopusa na ba groupe mususu pe mais mutolo na aza moko ya bana oyo tobimisi nde ba Saintia baza na groupe ya Kikedi tout ça nous présentons ba condoléances na famille na ye et puis bon rétablissement na ndeko na biso DiCaprio. Oh, nous avons essayé awa moya kutana ezaki par hasard na Congo central. La Congo central, nous sommes de cœur avec lui. Ma traitement à Zodanda et les Kamalam. Nous profitons également avant d'appeler ça AG Baloba pour remercier d'avance la première dame, Maman Denise Nyakeru. Merci beaucoup na Bandeko m'a présenté sur la condoléance le général Dodo Chinyama de la République, Fiston Makengo, Naboma, Ilrich Kumpanda, Glody, Binonion, Sowana Banaboma. Merci mille na ba condoléance. De on a biso pe Hans Luzolo a présenté ba condoléance na la famille, yango to comme ici. Na ba artiste comédien nyonso tozala ensemble o likama oyo ekwele biso eleka malamu. Merci également na ndeko na biso Nicolas, la maison
Las Visor. En tout cas, merci ma condoléance et commis. Merci également d'avance. Depuis que Yazalaraming, l'honorable Chibalabala Francis, honorable Francis Chibalabala, honorable Christelle Vouanga, Gaborin, Mboma Bino Nyonso. En tout cas, ma condoléance tous. Merci. Le vice-gouverneur, son excellence Edi Yeli. Wana mwana ngiringiri pe matanga yana ngiringiri. Nayebi ke yo soto lobi yo directement totangi pe na le gouverneur Nabiso, son excellence Daniel Bumba. Nous ne pouvons pas clôturer sans qu'on mette à Pembela na Oya Biso, ministre Yamsa Titel. Wana za ya Biso Moko, ministre de Culture, Art et Patrimoine. Moko ya bana na yo asili kokweya. Merci. Merci. Donc, Toyoki Nenge CG à introduire Biso. Donc, on va répondre à la réunion à l'élo. Mingi Togo lancer message dans Bandeko ba monanité. Bah que na NTPC Tolobaka unité renfort et fait vaincre. Alors quand Tozala ini, c'est alors tu vas arriver à s'en sortir dans le problème au Tozalango. Tu es mouqué peut-être parce que c'est un mardi. Tu es si la bande de Kobe va que tu es dans la famille. Dans ton conclure, tu es dans la famille. Il faut que tu aies la famille, tu es dans la famille. Otoyo kana famille, ne trozonga lisusu. Oto bato kutana, bisonyo sona ba obamonanité lelo. Mais entre-temps, bande de Kobe va que contribution à bango eza vraiment motuya kaese fungami eze pande wala biso muchopi obengi muchopi tini contribution na bandeko baza libanda na ba oyo baza na mboka to sala kaka bongo poto kunda ndeko na biso soki paube ye donc to kanga ba poche te to kotsa lobo na ba poche na biso poto kunda moko oyo biso atiki biso na honneur to yebi ke ma famille biso très souvent ba mo hotel la biso soki tozi problème. On a toujours que la première dame à Roya, maman Denise Nyakero Tshisekedi, oui, elle a obligé, mais elle a toujours maman. Ce qui maman qui me met la biso, aïe, et go sunga biso, et puis go sunga famille pour que maman qui est et qui est mort. Mais entre-temps, tout le monde s'en que matin les ans à mon côté, entre Gamela et Khartoum, la 4-4 tous à la Kawana Bandeko ba comédie aussi si tournage à 18h au petit tour voilà pour 1 heure pour 2 heures 30 minutes au 6000 de leur pays de relaxa que bolingo tous en de quoi salinini à Tiki Biso mais on a moteur photo retenir les il faut que sur la famille c'est après tu peux ça sous programme sur ce jatin dans le programme na ba groupe que ba que journée d'auto kutana photo yé parce que kanga biso ba artiste c'est toujours responsabilité il y a eloko boy. Mais entre-temps, $200, $100, $500, $1000, et ça la biso bien 20, et vous allez payer bien, et quand on a dit qu'il y a Kaïwane à Moucho, puis poto kuna de biso na honneur. Voilà. Nous qui sommes en ça. Bah tu peux bonne fois tu es bika ne le bah tu peux bonne fois boluki biso na biwa NTPC to zawana oye ba mécène ba audio sur ba Delta Force pour s'appeler na ye makasi a s'appelle Sabino. Donc et vous avez peut-être contribution amener à Souka Obo Pia et pas à Moya Tiki biso yango wana. Boleka la installation à NTPC même la famille même surtout wana lesi wana baroleka directement na famille avenue Mokoto numéro 25 au Kutana Libota au PCP obisobi anena sunga bino likambo ekoi na Libota directement au PCP bango aux appels malamu mi Mokoto numéro ba accompagner na bande kwa bilili o informer biso ba accompagner ba mona ki o assistant qui Libota ça serait une bonne chose. Je crois presque yango na été ce papa ko bazelo ba. Exactement. Merci. Merci to si lelo. Pour la lelo ozali moko ya oyo azalaki penda proche ya ndeko na biso Delta Force témoignage moko moke ya Delta Force pe
ba moment nini ya suka o bokutana kina Delta Force? Ouais, merci. Delta Force aza ndeko. Wana aza mpangi pena ndeko na ngai. Donc dès que tu joues mingi, tu sais mingi banaki mwana biso bana ba 82. Ba 82 to zaki na ila théâtre. To bango ba bandina 3Z. 3Z ezaki na ngiri. Biso to na mbudiko on petit chanteur, c'est pas petit chanteur. C'est le bana kenge bazoya, biso to zaki na mbudiko na bumbu. Bango bazaki na 3Z na ngiri. Donc toujours ça na ye azaki famille na ngai. Ta mama biso dawe bisanga bi wana ndeko na yo. Delta Force ndeko na yo. Papa bango azaki commencer munene. Nzeli zoke bandu. Lewe ba nde a famille na ngai, nde to ba pela ba ndeko andeko na nga. Donc to sane mingi, to jouer mingi, to sane ba makambe belé. Na wo benga jour na bana luka numéro ya AG. Ya CG. Na bengi pa ansaka. Mais Delta Force mba pesa ngai. Kaka jour ka mikolo. Ndeko so anya suko to so ya ngwana. Ok, mal tango sola ki peut-être bozaki moi conversation moi moulayi. Après papa ko bozu numéro ya CG ngabi ya nazo déjà. Et sili. Après quand la nazali pour na gi pressé na OK makote mo ngo. Ça ba bantu le la ratanga zo le la zo kanisa mutu na likamoko soko di ki on le la ndeko na yo zo le tamunyo zo kanisela. Ebele penza. Ko ya be ngai leki na ya be ngai made mo sina be ngai yano Delta Force be ngai tenga na ya na ye. O to zabi 66 mais si on a ba date ngata so mu ko na ye. To zo na likama date mais ezali na basa la comédie. Ok, message moko pour lancer dans le monde entier ba ko zo la ndo surtout ba fine na yo pour matanga. Ouais, to ça na matanga ba connaissance na ba fanatique na biso nyonso na biso moko. Donc to ça matanga surtout ba ndeko na biso poto. Ya bino bo aider biso pe. Bo sunga biso ndeko ba konzi balobi awo. Bo sunga biso bo be boza ebele de Londres boza mte malamu. Puno boza ebele na poto. Delta Force sa kufi bo yeba ki ye. Donc eza bana ngola, eza bana poto, eza bana wapi. Toza matanga munene ya mutu munene. Papa lobepe, yo pe papa loba. Papa na yo za papa o ya biso. Na biso papa ko ba to yage pa na yo. Donc loba numéro ba pesi déjà eza pa nani. Ima muchop. Donc loba pe papa oti na moi loko. Et ça biso malamu mingi. Merci. OK, merci. OK. Maka nzembo biso to bala mama Maria. Bala mama Maria tulelaka. Oh boni mokonzi yo tiki biso. Boni mokonzi yo tiki biso. Yo tiki biso na pasi biso catholique toza to maka wana. Merci. Yo basani na makamnyoso yo ya lobi kuna liwa de ta micro. Zalawa. Aucun micro na biso. Aucun micro na biso s'il vous plaît, s'il vous plaît. O basani ni na onyoso na tuni Delta na tuni apako ba pona Delta Force. Ouais, ezaka rapasi. Et a pasi makasi parce que Delta aza grand frère ya biso parce que âge déjà aza nango biso to abalé ki musika. Après ça aza supérieur yanga na boulot art. Donc allez pe le ciel vieux alinga makasi. Izate so monta kufi ba nodo no te ngana ale bete. Alinga makasi bango tuno ba vieux na biso bakoba. Mais natamongo to salaka a NTPC Bumbu. Mais on a eu Makala, dans une réunion, attaqué à la président. Il y a un NTPC Bumbu, donc au marché, on a eu un kitoko, mais ça va déranger. Nini, ti, yekolala. Mais à part ça, penza, nzamba bomba vie, et l'euro penza minga olobeate, karande bakonzi balobi, donc. Mingi penza ko lobezate donc nzambe abomba eka rapasi. Merci penza. Réunion Sili, Marie-Jeanne na nga fière na moni beaucoup me père état boitu wapi? Tout msala. Le quoi vous mezaki prévu to koma malgré en retard, tout ça là ka effort to ya. Potala kaka effort to ba ni zole kana réunion et puis oh akufia za mutu munene vraiment. OK, Marie-Jeanne. Delta Force la mutakala, yo kosa mutakala. Tout ba
Parce que la relation ni bozaki nango surtout makasi na Delta Force. Est-ce que ozaki pour occasion de retourner na Delta Force ou comment? Oui, nazwaki vraiment occasion de retourner na ba film na ye. Abandai ko benganga. Pas si vraiment makasi parce que na yebi avant dernier film na ye o na tournaka likamo eleka wana oyebi ke apesaki conseil na ndenge moko likamo eleka na tournage apesaki conseil na ndenge makasi et puis à faire comprendre ngai à calmer nga ayebisi pe la personne wa bimisa likamo na bino ko sala bongo te eza makambo susu eleka kala mutu ayebi te ko beta ba maso na ngo te bolo donc apesaki nga conseil ti to sel tournage to ozonga azo calmer nga na bandemo bona esaki na bi merci papa t'inquiète. Dans les Cambouandais, le Bami, le concerné. En tout cas, c'est un conseil moko. Et puis, dernier tournage, on a eu tournage, après singa quelque chose, ma fille, zoka transport. Le singa ah papa, où ça la bepo aninga, ko ya même pas papa na tourner, puis singa transport na ke. Mais so yebike, et donc les autres yebika déjà anda. Na obi mana idée na yebike ah, na ke ko aider papa, ata pe singa transport. Ata muke bona ozolanga eza problème tabi OK merci mais c'est forcément dans ça là ngabi merci abi c'est gentil donc nando solana président jusqu'à là na le bakut na sa carte ngabi comment na ko longwa numéro ya président Delta T donc que son âme repose en paix nzambe yemoko asali musana ye parce que yende muta permettre mambango et ça la mabongo. OK. On tout tournage c'est notre tournage. Et ça le but qui a eu tournage. Mon autre tournage, tout na yanga pia. Marie-Jeanne. Remarque moko awa biso ajo to sali ça to monique ba comédien presque oyo bazana YouTube ko banzunzing na mona na te na oui presque hein même ba tête musu ba mona mais presque ba mona te message nous pèse est-ce que yo moni yango ezali peut-être pour nater ou peut-être pour merci beaucoup eza bon na habité quelque part mais na sens moko ya vrai ngala moni on vraiment ko ponate eza ko ponate oyebi ba makambo nde koma robima kili to ya matanga pona kolela mais o koma matanga bo moita msuba makambo komi belé komi o miniature komi elongi na yo o sala bo komi kombo na yo ya moni batu msusu ba koma otala ke no moment o batu bazate ngana ke na vandi na matanga après na zongi ben eza pena ba soutani sibiso to ye réunion petit tournage ça mususu mona tournage ezali obike non ça tournage aussi si peut sur 19 heures bon au moins sur moi fatigue mais il faut tous obligé à ça l'effort comme na matanga comme on parce que famille na bisonde yango famille artistique yango tout ça peut-être ba moi ba ne peut monde na ba famille na bisoté mais na famille artistique to kutanaka to melaka to liaka. Donc il faut tout ça l'effort parce que oya kufi aza icône, aza papa, aza yaya, aza nyoso vraiment to zala ki na ensemble. Ko kabona suka il faut tout monde na vraiment na matanga eza contribution na biso physiquement. Yanga fier. Bato belé bazolo bateli normalement Delta Force abande ko yate yango na pe bon bazo yate na matanga na po matanga bato ko mona te. Et puis, comédien de ta force, bah depuis que moi on a mis invité dans ma table. Batongo ndeti banani o balobi. Tu vois? Bon, wana eza analyse na bino, mais toutefois biso peto yebi ba assistance oye asala par rapport ya baka o ya batu mususu pe bazwa donc ceux qui mutu akufi makambo kaka ebimaka to mesa na biso déjà na ba genre ya makambo midèle oyo donc oyo ngai na koki koloba nzambe kaka yamba molimo na ena kimia c'est ça. OK, message nous repèse pas bato zolanda avant Marie-Jeanne zo maloba pour la monnaie ya fali ata comme faire loba. Ouais, message on a ko pesa surtout beaucoup plus na biso famille Otozali, famille à Delta Force artistiquement eza moment oyo tant que so fanda et pesa biso sur makasi ya koyeba na kozala ini ya ko pesa sur makasi ya koyeba na kozala na bomoko parce que vie esuki awate eza na ba vie mususu oyo yaka après la mort koki komi mona danger koki komi mona oyo komi mona mais suka likambo ezali nde oyo
président de ta force abandé ko jouer na biso abandé ko tambola ko lia ko sala makambu pe o biso to sala lelo ye azalite olingi ko batte lobby pe moko pe ba biso mususu pe akozala te poza nzela na biso nyonso donc to sala bo moko to ka ko tombola toujours bendele kaka ya théâtre na biso et non ba haine non ko kosana na makambu ko créer kama makambu o ko déstabiliser les sur famille artistique na biso donc soyons toujours unis. OK, merci. Okay. Marjani, Malobasu Kezani. Le Lobasu Kezaka que na okelo moko lobby ke o président Delta bandaki pe comment na matanga te. So que zabongo je ne sais pas, mais so que zabongo biso ba autotikali en vie. Toyebaka ko participer s'il y a un problème au état qui artiste a koufeli. To la rappelle longi. Surtout pour la contribution to beta accepter ma casse pour la contribution. Tango moni eza ba musu bazelaka boko tanga na groupe te yango wana mais lero oyebi ke mutu mo ba kufi ba kufeli oza artiste comédien luka pe oyeba nani azo simba kaye en sorte que même si nazaki na groupe te na pesi mbongo nanga du coup ba kocho na kata groupe lero yo artiste oza pe actif na ba makambu te o mate ke lero yo pe oza problème et oza la moi lourdeur moko boye que ça soit makambu ba mariage pour le mariage kuto oloba te parce qu'on a pas sa invitation est-ce pas pesa invitation to ko oloba mais mingi o mona baza pe na kata mariage ba pesi pe contribution ngote siko na matanga ba invita mutu te mais là au kufe net ndet oza matanga ya président Delta papa Jacques Maïla pa kufeli papa nitinga na yeba ki ngote na yebi lelo mais tellement biso tozaka na moi na ebate so chance bien bolingo wana ya kozana kati ya comité d'organisation et senga tango pose problème au signaler baninga po moso ba koma opona bango na bango mais yo kufeli au pandi sangote Facebook oui c'est pour tout le monde mais ça mutu muso ba suggestion zo ya metal na été ne singa ba Facebook natala angora ba messenger natala angora mais tango kufeli bike biso to za mama makasi ya kosangisa batu pona ko kozwa quelque chose au signaler ta mutu moko et ça la bien mais ba o batikali to te ya mandeke si y a un problème surtout ya matanga cause là ba invité yote moni selongi na kayepe contribuer pe ça eko pesa mila yo. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup.